fallait na faire ba comment ba renommé. OK. Na kota musique populaire. OK. Musique anga bwana mususu na bengo musique populaire. OK. Tangelanga passer bonde pour la bomba comme ndengwana. Mais azate bango ba bundi na ndenge na bango. Bana bato bazwa na bongo succès na bo bandakala. Yo bimio ngai nzama espere ngai na kene ko bondela. Bon, mission na yebanité. Hein? Oya zana na nini mususu, n'orchestre mususu. Poto ni bayo. Kena ko bondela pona ye, lobe comme célèbre. Wala sikongana ko ba discipline na yo. Musala nzambe o réduire ngolo ba misala moko ya yo te ya buzoba ya ba philosophie na yo. Non, wana bele zali mabe. Photo ya mutu ekobi kisate. OK. Eloko bikisa kezali kombo ya Yesu Masiya. OK. Kenga ba église wanga limetenga na sambela hakuna te. Mais na mona ka ba église o mingi ezana limete ba pratique mingi mabe zo takuna. Vincent, ba biso ba tielio diamant na Bible ozwa nini? Diamant na Bible. Na kozwango no sombali. Se ba bina moko ozwa nyoto ngibale ndenge ni na moko ozwa nini? Na koloba pardon botika zo sombali. Naza juste présidenté ya koyeba qu'est-ce qui va se passer. Mais na maele oyo nzamba pesi biso ya muke na musuni boye. Et puis na molimo l'église mingi bato mingi basala l'église ba obikate. Ba otikala. Mingi ba kotikala. L'église. OK. Na cette église moza côté na biso na commune Kinshasa, peme na Saint-Pierre. Na kasi na Kongolo, bote ko bunda ko sakanate. Na kata église. Oh! Bagarre générale. Au monde bakati américain ko ça. Wow. Oh! Oh kabla muta matip na likolo atip na 3 kiti boye. Amati likolo kiti. Wana mosala nzambe. Diacre, troisième corde. A sauter les oh! Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Voilà, to pesi bino mbote mingi ba amoureux ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV, Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob Apambola bino, c'est votre humble journaliste, les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra tozali na frère Nabiso Josué Liwanda Brown, Josué Liwanda Brown, et sans oublier évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. To yebisaki bino bo sabonaka. Bo partager ba émission, bo liker, pe bo j'aimer Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob akoyeba nako pambola bino. Voilà, lentement et sûrement je suis avec un patriarche de l'évangile. Il s'agit de patriarche Vincent Makela. Vincent Makela ndena yambie na émission na ngai na mokona lelo. Nayebi ke lelo tozala vraiment ba analyse to banda ko toucher awa to zongi awa. Ya clôturer émission ya mokona lelo. Voilà, à ma gauche je suis avec mon invité du jour. Bonjour les révérends Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola. Ngana se prami ko benga ngai patriarche qui révérend et Rosabo Malam Nzamba Pambola. OK, voilà, na bongisi patriarche Vincent Makela, boni église yankolo, boni libota na yo. Libota nangeza malamu na libota oyo nzamba pesinga musuni na papa bana eza malamu chéri na ngai mabene Chipatoka Makela aza malamu malgré que maman muke bana pe baza malamu en tout cas famille pena tozali très bien surtout que la famille ya libota ya molimo toza malamu mingi na pesi bana nganyo stu ya molimo mbote o ya Vallée de Bereka bassin Swanzambe ya Vallée de Bereka Cordo Wangata ba pasteur évangéliste Cédric Makela l'homme valable maman Blandine servante Blandine, maman servante Bénédicte, maman servante Élisée, apôtre major, pasteur Pierre,
servante Jade Makela yo bien mutu na oti. OK. Jade Makela nzamba pambole Sephora bango nyonso tout neto so na bose nani prophète Wola vraiment toza malamu na etonga ya Nzambe passer flamme d'Angola. Voilà, on est là qui les patriarches Vincent Makela église azoyi bisa bana ya Nzambe. Akanga na santé surtout problème na ndako na yo. Belelaka kombo na ngana photo aux guérison. Est-ce que on est à apostasie, ezali abomination ou bien zaka évangile? Donc zo kamusanga yango wana passer flamme d'Angola. Berger tope pasteur azamu ta kosaka ya kosaka neti. Azamu to ya ko salaka ba masekio tozomona oyo te. OK. Mutu oyo nzamba a tindi akamba batu c'est une personne inspirée par Dieu. Très bien. Bunzambe kotikat na ye c'est divinement que mutu na zusala musala wana. OK. Eza na mayele na tangela te, eza na mayele na ye o ba parent ba pesa ye te, mais za mayele oyo papa pesa biso nzamba za papa ba tonyonso. OK. Oyo kamata excuse musala nzambe o réduire yango ba misala moko ya yo te ya buzoba ya ba philosophie na yo. Non, wana bele zali mabe. Photo ya mutu ekobi kisate. OK. Eloko bikisa ezali kombo ya Yesu Masiya. OK. Kombo ya dadi ebikisaka te. Eza te so bengai dadi Vincent nde obiki. Non, Bible biki kombo moko epesameli biso po tobika na yango na likolo na se na mai to bisika songolo eza kombo na Yesu passe flamme. OK. Nyonso bazosala wana ezali abomination, eza esprit égarement, eza ba idolâtrie. OK. Bato wana bana bapasala bango bakokota lifelo. OK. Musala nzambe basakanaka na yango te. Musala nzambe ezaka lokola oza kogere ligablo na yo te to famille na yo te. Bato ozotia baza bampate ya nzambe. Il faut mema bango divinement po ete babika po ete bunzambe kota kati na bango. Moto ozomona oyo ekomi abomination, ekomi esprit égarement kati na bato. Yo bana koteka na bandimi photo o bana kokabola bafoto ne pa bandimi yo siko komi sauver. Yo moko za pasteur ozo bateke ezali mabe eza abomination. D'ailleurs Bible zo pekisa idolâtrie. Bible lobi ke boki même kosala lilingi ya nzambe te soit na likolo soit na mokili. Yo zo kamata photo mutu olati yango obandi ko adorer obandi ko sambela na yango mais oza côté oh kendeli felo parce que ba idolâtre bakota bakonza likolo te parce que flamme d'Angola. OK. Donc eza dangereux bana nzambe bosa biloko oyo fo batika baboko la mitema bandi melankolo kat na solo pote babika. Voilà. On est là qui les patriarches Vincent Makela nde azali ko intervenir na question oyo ngana tuni. Voilà, eza biloko mibale o nzambe aina. O nzamba boya ezali rébellion na idolâtrie. Voilà, l'homme de Dieu na lobi sikoyo ori ko s'adresser nini na ba fidèle parce que batanga ka Bible be batanga Bible te parce que idolâtrie c'est contre la Bible. Est-ce que ori ko s'adresser nini na ba fidèle o bazana ba église wana bako bakana ba église wana ou bien balongo na ba église wana parce que atana lobi est-ce que bakoyoka yo yebi na mboka biso oyo bato babenga ka mutu nzambe. OK. Est-ce que bébé te que ça mabe mutonga ke na toilette lokola ngai ayoka ba poso som oyo mobala ayoka kana nzoto na ye mais baso benga ye nzambe. Mais bato soko telemeli yango bato baza contre yo okufa lelo lobi musika nini ngana koloba. La Bible est là. Le Seigneur a kufa pona biso na ngomba Golgotha aza na bomo kombo nende sala ka miracle kombo nende mte me bato na bato na repentance kombo nende mte ezo me bato na salut. Mais le quoi bato baza na esprit sectaire obe esprit sectaire wana eza église mais c'est secte. Ba ganya ba âme na bango ba manipuler ka esprit na bango ata na lobi ba koyoka te passer flamme ba koyoka te. OK. Bible lobi que boy mutaza ko se souiller a continuer na souiller mutaza rakata bo santu a continuer na bo santu mais mutako futaka batu akopesa mutu salaire na ye c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ata na lobi ko sala le côté poto loba kutu ba fingaka. Très bien. OK. OK. Exactement, je suis avec les patriarches Vincent Makela. Voilà, pasteur Vincent Makela, so bandi na première rina limité. OK, ti esika limité souki. Na sala ki mission un prophète alobaki ke ba église union c'est dans la limité et sengeli ele kana délivrance. Au trouvant au comment patriarche Vincent Makela. Ah, yende mtayebi
Pourquoi le bagi ndengwana? Parce que nga ba église nga limité nga na sambela hakuna te. Mais na mona ba église o mingi ezana limité, ba pratique mingi mabe zo takuna. Ezo utakuna ezo contaminé na ba église ezana ba commune mususu. Oui, oh hakuna ba nuka, ba destruction des hôtels, ba nini, nyonso kaka ebimaka kuna. Et puis sur hôtel ba église wana, on dirait ba sala ka concurrence. Oh ya sali boye, oh ya beti boye. Oh ya lobby boy, oh ya contredire boy. Pour boire un jeton. Voilà. Mais biso katsa nkolo biloko de salakati. OK. Ma papa flamme. Toza na église o babengi église corps de Christ. Très bien. Yango nemte sangisi biso nyo surtout. Mais mon tam toza l'église né locale parce que un bon mondimi, il faut azala na église na ye o ya sambelaka. Est-ce que o ya tsaka dim na ye, est-ce que o ya liaka elambo na ye, est-ce que o yo azali encadré. Aki ko sanga ngote. Mais ça te que là yo semble la l'église. Il y a passé flamme. Yo ngala semble l'église a passé Vincent. Toza babinemi, pour toza église moko te. Toza église moko. Dans le Seigneur toza la bomoko parce que le sangi si biso makasi et ça église corps de Christ. OK. Mais biso les ali, je le ngala semble l'église a passé Vincent. On a semble l'église de l'homme valable. Toi koyo kanate. Or que toza kana nkolo moko. Libati si moko. Kondima moko, nzambe moko. Mweto kabonezalité. Mais ce qui va subsana l'église akuna pour bisala saleleke belé. Ba kombo nini. Ba oye renaki mikolo te ko leko yo moismi alobaki. Ba gege kaka kuna. Eta kuna kaka ya na Montage kaka kuna. Moyete. Ba mankiona kaka kuna. Yoko moni ba subsana l'église wana, eza l'église il y a affaire et ça l'église il y a nzambe te. Voilà. Voilà, pasteur Vincent toza toujours quand termine na biso bata poto ba ben ngana tuna yo babi pasteur Vincent alobaka bien alobaka mingi mais alobaka bien alobaka vérité. Bata poto ba ben ngana tuna pasteur Vincent. Pasteur Vincent babi se batieli yo diamant na Bible ozwa nini? Diamant na Bible. Na kozwango no sombali. Se babi na moko ozwa nyo bale ndenge na moko ozwa nini? Nakoloba pardon parce que la zone sont balé. Parce que Bible rememanga na yeba nzambe et rememanga na la vie éternelle. Okay. Mais diamant ko pesa ngambongo pote na somba moi pantola malamu moi chemise malamu. Parce que Bible na ki ko tango awa banda lelo tulobi Bible ko bimisela ngambongo te. Et ki ko pesa ngai lo lenge ya kosala lo lenge ya kondima lo lenge ya kotambola poete na gagner pe na mukili. Vous comprenez? Okay. Mais diamant, ce que ça n'a pas ta sikoyo. So bien que les tenga qu'on a reçu un bon cascoy. OK. Osomonga, osomonga, nous sommes les ali, ils appellent nécessaire. Mais na valeur pena koleka. Bible l'équipe parce que Bible est remonte dans la vie éternelle, jamais remonte dans la vie éternelle. OK. OK. Voilà, je crois bana poto bozi réponse nabino Azil Moutal les bilinguistes mona ya Bruxelles camarade ya héritier Kasongo mon bière de l'X Maya Tomo Maya Moto toujours na Paris. Voilà, et lentement et sérieusement je suis avec les patriarches Vincent Makela. Les patriarches Vincent Makela na lobi boy soki lelo enlèvement salami sort ya ba église izandenge nini? Papa naza juste présidenté ya koyeba qu'est-ce qui va se passer. Mais na maele oyo nzamba pesi biso ya muke na musuni boye. Et puis na molimo l'église mingi bato mingi basala l'église ba obikate. Ba otikala. Mingi ba kotikala. Parce que lelo bato bazondimela nzambe ya nzoto baleke belé. Okomona mutasambe la kamela masala bakisi na ye. Mutasambe la maza mutema mabe, akyo poisonner mutu. Mutasambe la kazana facilité ko finga, ya ko yina, ya ko chola. Osomona. Biloko nezo réunir makasi lelo na bato bazana kati l'église. OK. Na cette église moza côté na biso na commune Kisasa, peme na Saint-Pierre. Na kasi na Kongolo, bato ko bunda ko sakanate. Na kati église. Oh! Bagarre générale. Au moins, bakati américain comme ça. Wow. Oh. Oh, kabla muta matipe na likolo, atipe na 3 kiti boye. Amati likolo kiti. Wana mosala nzambe. Diacre, troisième corde. A sauter le. Oh. Ba filimango. N'était pas filmé kango, mais ba tumi kabla soko loba. Mais ça c'est bête à l'église wana. Église le kangama ti lelo. Et ça tout seulement na Congolo,
na quoi Congolo na vendi marché Congolo. Les églises de réveil. Dieu église ka de réveil. Donc osomona donc mais tango akala bloka bongo ekoko salamate. Bato na église ba bunda ba kabwana baba na kofingana baba na kowelana ezala kité. Donc lelo oyo eza ndenge Paul alobi na ba Galatia. Bo bandaki na molimo bo suki na nzoto. Lelo nzoto eza mingi koleka makama molimo ne beglize oto so sambela. Donc lelo suka levme salami et bela ba pasteur ne belé ya bato babito sambelaka soit zaba na nzambe bakotika la pasteur valable. Et pasteur Flamme d'Angola. Ok, voilà. Évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Azande konawe. Ok, on a ngai donc ana mutema nangai. Évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier Josué Josué Liwandapron que j'ai sali à passant, prophète chancelier Lema, prophète Condé de Paris. Voilà, pour ça fait ça Makela. Na lobi actualité moko zo le kamikolo yo. Na sir yo lo ba no vérité. Parce que le 24 août, le 24 juin, il y a moi au Kota. Faire égaux à Obetana martyr. Mais tout le monde qui est un prophète, à l'écart qui a appuyé, a semble la pour na affiche pour na panneau. Que ça va plein. Azaya Nzambe. Ayembaka kitoko pasteur Vincent Makela étant que yo pose ali mosali Nzambe. Et ça normal. Na fingite hein. Mais nous avons tout d'abord prophète wana, ce sont des prophètes fous. Il y a liboma. Ouais. Les gens qui mbamba terre. Té. Baza liboma. Mais liboma wana. Ya lo babilobela. Satan tope sa bombe ozoko sande zanzab. Est-ce que meleki biloko te? Wana pe ozanga mela biloko te. Dele sabaki to se beleti. Abe ko mona bango ba manobima. Bako bima, musa bimi. Elle mo tope sa pe moi raison. Hein? Le père Sidénile, c'est raison. Moi raison. Tozala rebelle, tozana bakawana, mais tokos bakosa naka, basala ka hypocrisie. Tozomo na lelo. Muto abi kenza m'inspirer ya bonde la pona faire pour concerner za bitumbeza ebeye, pa bonde la pona ba pando ya faire. Relation ni ezana molimo nzambe na mission nzamba pesi biso na ko bonde la pona ba pando affaire. Ye faire ça la kanzambe. Faire musala zo azo ne koyemba wana. Eza na relation nini, eza na rapport nini n'évangile. Nzamba ke de conspirer mutu, ake de bonda pona ba pano ya fere. Yo prophète na zo l'action musapi. Tanga ka kombo na yo tika kombo Jésus Christ. Wana zo yebisa ye. Na za ko yebisa ye. Tika kombo Jésus Christ. Tanga ka kombo na yo moko. Et puis dans laquelle yo mabe. Au nom de Jésus-Christ. Ah bon? Tu es maudit. Que tu sois maudit au nom de Jésus-Christ. Ah bon? Je te maudis encore une fois. Okay. Faux prophète. Ba prophète à Baal. Soko ningi faire afuta yo. To ye banana ye. Tanga ka kombo na yo yomoko. Ko tanga ka kombo ko na Yesu te. Yesu ko tinu na buzoba wana te. Prophète à Fouati. Wow. Faux prophète. Moi na Lucifer, moi na Satan. Je te maudis encore une fois au nom de Jésus. Azoba kenza mizatindi ye, abonde ya pona ba golo ba yebeli. Abonde pona ba pano affaire. Oza li bomate. Prophète. Oza ko lokate. Pa bikala la kinza be mtayebisi ye. Bitumeza be na prona na nini oyo. Yo so gagner ba tubo na vie chrétienne na yo, na ministère na yo. Oza la bana boni, oyo so gagner bana kondima. Wana bango combien? Oza la basala nzambe boni obimisi na sala otomo na yo. Faux prophète, que tu sois maudit au nom de Jésus-Christ. L'homme m'a essayé vraiment. Ils ont barré vraiment. Ok. Naoki Kanda. Comment est-ce que tu vas faire un caraboy? Moutobaka magi de Koulousou pour Nabiso. Yes, alobi Nabiso. Allez dans le monde entier et fait de toutes les nations des prophètes. Allez dans le monde entier. Allez na Kinshasa. Au Saban Sobagoloa. Est-ce que faire la big sarabat? Conseil fait la zobeta. Batubani bakozwa la vie éternelle. Yangomo na laquelle on m'a au nom de Jésus. Penepsia karambanga na ye. Alors basura combat Jésus te. Asa prophète église ni. Mais qui se banga ba magablo binzambi zaboti. Eza ba binzambi zabo bato baza non encadré. Ba aventurier, bato baza ba rebelle. C'est ça de rebelle. Bato bazo qui sont comme Jésus soni. Bazo kangala bato bi koke ya komona nzambe.
bazo jimbisa me bana nzambe bazo ko faire garer batu yango na passer flamme to bana ko maudire bango nom de Jésus na kombo na Yesu oyebi ke apôtre Paul à laquelle mutu mo na Bible mabe Alimas Paul aka biloka boyi OK do baza bato foto kanga kaminoko na bango ndeko faire ko na batu wana te beta concerne na ndenge na yo. Ce sont des flatteurs. Baza ba flatter ko. OK. Nzambe aza na makambu wana te. Nzambe aza nango te. Tenge sopona ki ba ye ko na ye. Je crois que ça na Matthieu 10. Alors baki na bango nini? Soko tenge na Matthieu 10 na kanisi ko ba na verset 1 tina se. Alobi na bango lobi bo kende liboso kote ya ko la sabato nzela na ngai pe ko sabato bokonzali ya Nzambe ko pene liboso ya bana Israël o babungi nzela libota na Nzambe abo babungani est-ce que basoki mission ke ko bonda pona ba concert yo bonda pona ba mission mo ka zo beta na stade des martyrs to na stade Songolo mutaka de ko bondela ok bonda pona pano pona nini est-ce que faire ayebi pano ayebi kutu yete mais azolu ka ko bana faire makasi na présence na yebo no komona ki a rosa pena na présence ba sala Nzambe ozo atalo ba ke baza ba tente. Ce sont des tentés. Mosa nzambe zo ka sonité. Misuka. Oh, nzambe asa sengai concert wana eko zana bitumba. Nana biteke faire ba bundisai. Nana yebi angote. Mutu nyonso yebi yango. Nzambe kutu mutala kisi yote. Ata mutali. Parce que conquérir makasi ya faire ezanani. Eza fali. Eza fali oui oui. Tant faire la zone ba ke ko yaso ko redresser ça des martyrs banini. Ba to fali ba ko sepelate. Ka dondwa abeta le ka fali bitumbe ko sala ko pe fali ta beta ki bato orchestre mususu o balinga ka fali te ba sepela ki te bitumba te boyo ko na révélation faux prophète oza faux faire bengana ye muyibi aloga ye bana kombo na yo muyibi faux prophète faire bengana ye boya trop avatirier bo bengana ye concert wana kotonda te selon organisation ya faire na batu na ye OK oh pasera bonde la po tonda oh lukuta ezalaka te mais denile sa bonde la pe na o afalit nani denile et ça na ngolo kote et là kotonda concert za komono na fali ye moko obi ke fali le oyo basa ba misie ye na faire basa na top na tina ba musique ya pour le moment oui OK ata ta bonne légité ba twanga kwa kana komba ya fali OK ba mi ko sala ko na benga prophète boko na benga mosali moka Nzambe ce sont des charlatans ce sont des faussaires des flatteurs kombo na Yesu parce que na kombo na Yesu voilà na si message oyo et comme eli président Ferregola et comme il peut président Fali Poupa pasteur Vincent Makela lobby bolanda ka ba pasteur wana te donc stade des martyrs c'est cela qui plein pour na kombo Fali stade des martyrs c'est ça la plein et ça pour na kombo faire mais et ça pour na pasteur te aya wana que Dieu m'a révélé ceci cela et ça pour na bongo te OK nakatso malobate Fali na faire ba koma ba renommé OK nakota musique populaire OK musique anga bwana mususu na bengo musique populaire OK tangelanga pastor bonde pour la bomba ko mandengo wana mais azate bango ba bundi na ndenge na bango ngane baka fali kala wana sala azapa ya ndeko kofelo mide ne baka fere banda kala tanga zano ne pa ya ndeko nani Weranson déjà soko teli bango mi balé et pas ya kofi déjà étoile ya fali et ça jako pela et pas ya wera faire ça qui le kola moi mener moko boya après wera déjà étoile bango e bana ko yebana yolo banini ko nga Vincent na bonde na zo bona pona bango po ba sala succès po ba tobaya na ko bi boma te bana ba tobazo na bon succès na bo banda kala yo bi mi ngai nzama sire ngai na ke ko bonde la bon mission no yebani te hein oya zana na nini mususu na orchestre mususu poto ni ba yo kena ko bonde la pona ye lobe comme célèbre wala sikongana ko ba discipline na yo wana te fa ko pesier ngana ko ba discipline na yo na bosala mission bana ko adore yo kena ko bonde
Il y a des gars, bateau, il y a des gars qui disent ma révélé ceci, c'est là. Et ça, le gars, n'est qui a fait la Koufagiti. Mouta Gigola. Oh, Abimelingaï, Boena. Et ça, le Kouta. Toujours comme un prophète. Toujours le Karabango. N'a pas fausse prophétesse. Et ça, le Kouta. Pourquoi il y a des bimela yo? Yo ne gagne combien? Bon, il y a une relation. Pour la bimela, il y a un ferrete. Il y a bimela yo. Au sommet de ma Kouta, qu'il n'y a pas de pour l'ambition, il y a yebanité. Ma bête a pas ya wata. A bête a pas ya kabose. A bête a soyé. A bête a pas bina filé. A bête a pas Fabregas. Qu'il n'y a pas de la ye. A ce la pas comme la niveau va faire na bafali. A bête a stade de Marty. Attendez ça. Wanangai Vincent. Non comme disciple na yo. Mais des fois on peut essayer que ça des fois on repasse au cocangote. Pas bateau na ba prophète on va monter que ça ba faux. Ba le kuta. Baza batameli mabe. Na mokabe ba osombele lupango. Ah? Moko la il faut ba sombele lupango. Nanani. Na musicien mo na poto. Betala koma Games. Ah. Wana ezaki ndeko mboko boye. Azaki konela koma Gims ato asomele soki lopanga tongele sur église. Mais ça mabe. Un pasteur. Et ça mabe soki prophète soki pasteur. Oso ino tese ke bato za bato nzambe te. Yango moni mutomba akoleka de mission akomi kokubi saka ba musicien. Oh Gims aza danser. Akomi porte-parole. Yo musala nzambe olongo ko la porte-parole à Jésus-Christ pour tomber la mitema okokubi sa ba mopao banani makambo biso to sala ngo Sonye zate. ah passer flamme tolo maboni ezo tel sa ke baza ba faux. Yo na pese devoir wana asala ngo ngai na bana sa publicité na yo pe na koma disciple na yo. Voilà, apôtre Idi Amin, bientôt Kimbombo Char dédié, l'honorable. Je salue tous les honorables. Il y a Relance du Congo, Redi Kenzama Pambolabino. Et voilà, et longtemps, et c'est je suis avec Patriarche Vincent Makela, qui émission Lelo, ils ont toujours cobardé. Voilà, Patriarche Vincent Makela, au PC prophète, on a dévoré Yamakashi. Et bon, ce qui a répondre, yo. Ça répond. D'ailleurs, nga nazomona aza mwana a répondre so tant soit ko répondre nga na ko répondre tembe na ko classer wana otinda ka pasteur flama classé même ata bino bana nga yo waza niveau na ngate mutazo azo sala mama mukili a comme porte-parole ya bato mukili nga na ko répondre par rapport à quoi mais surtout sur le bon pona ko lakisa bato baza na kata fausseté. OK. Soki bolandi bango boko bunga pene sa bande ko faire ba fali banani wana eza ba wana ba wario na ba goloa eza ba talent ba pesi bino. OK. Lokola bino bo sepela bo selango na côté bino bo sepela kana ba côté wana ba to ba fo wana bazate parce que bazo kosa bino baza ba to lokuta na kombo de swasia console sabino zali yango wana timo kolonza ba kolinga boye biye pe boye baye mais batuana baza bato lokuta au nom de Jésus-Christ. Voilà, longtemps et sûrement tolinito chité na émission na biso ya mokolo na lelo. Pasteur Vincent Makela, na lobi est-ce que lo moko te ekoki ko tiama pona ba église que église telle c'est que salima bebo bakangi yango est-ce que ekoki ko salama te? Et tant que ça patriarche aurait pu proposer que l'on est salama. Et il peut salama te po yeso lobaki batika mabena malamu ekole esika moko. Ye moko nde akoya ko pikola. Bazo bimana miso bato. Donc moyen biso to sala au-delà de l'écriture exacté. Biso to sala c'est la parole à mettre dans Jésus-Christ. Yeso biso kan zeta mo ya mobesu. Basalinga boyi. Eko bino banzita ko kauka. Jésus lobaki ba kofunda bino na kombo na ngai. Ba ko ina bino na kombo na ngai. Na mikolo suka yeso apesi ba signe. Parmi ba signe ba faux prophète ba ko bima. Mais en gros tosomona, nous ne pouvons pas contredire la parole qui est la vérité, la parole de Jésus-Christ. Nyonso ya sakola passer flamme. Ata iota moko ko lekate, nyonso ko koksama. Na mona ngo normal. Mais toza na pona ko éveiller batu. Na kombo na Yesu. OK. Voilà, et sa dernière question na ngai pona to chité pasteur Vincent Makela. Le to komo na ba prophète a sokoli mai na ye. Maya salité wana
akomi komelisa bato na église alobi wana eza délivrance. Et ça, c'est sectaire. Et ça, abomination. Et puis, bato bakena pas batouana. Baza bato comme on a bon comme na buku na bon moïté. OK. Parce que muto comme on est comme na buku na bon moï. Dès le commencement, ya mukili. Aiko comme na niveau égarément ndenge wana te. OK. Ata mama boku ta botingai. Azui mai na sokolo ya bina ngai mona pozo chanson mela. Na komela ngote. E bongo mutu mususu na ebeska bimate. Eska utate. Pe makambo zo sala, nepte songe ezali vrai ou faux. Yango ba locking autonine. Na ko sala ngote. Donc batouana, ce sont des hommes égarés. Baboya kondi ba vrai sango malamu, bandima ya mabe, yangonza batika atika bango na esprit ya égarément. C'est la compréhension de la parole par ces flammes. Donc à moi ngote. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Vincent Makela, ça la conclusion. Il y a union sur lobby awa conclusion na yo ezanini. Avant de passer à la conclusion, on passe à Bambote. Nazo dédicacé bana nango bazal Amérique. Sylvie Kigalou. Moyou Magracia. Liévin. Frère Liévin, les États-Unis. Na moi si na ye Mama Gigi, Nzama Pambolabino. Mon fils bien-aimé, docteur Job Bolibanda, le grand serviteur de Dieu. Nzama Pambolayo. Naleki na France. Evans Edith Sungu. Nzama Pambolayo. Moi si na yo mona popi ser Nancy Nzama Pambolayo. Mambati na papa Nissé ba nanga motema Nzama Pambolabino. Frère Bassaoula José na France Nzama Pambolayo. Mon yaya ya Fernandez Espérance na France na moi son maman Brigitte Nzama Pambolayo. Coco ping pong Gabriel Yamba mutunote. Oui, oui. Na Belgique. Na pesi mbote na Belgique. Nzamba Pambolayo mon fils. To solaki no joie na TikTok et ça qui salaki bien. Nzamba Pambolayo. Na bo c'était ko Pambola na France Mimi Tomadou dans ma fille chérie. Na mon fils chéri frère Yava na France Nzamba Pambola bango. Vraiment basé belé Sœur Mariam. Sœur Mariam na oh kanga. Na kanga Sœur Mariam na Belgique. Na papa na pesi bino mbote. Je suis frère John. Nzamba Pambola bongo zebele ba sœur Anita na nini na Londres na Grande-Bretagne. Pourquoi pas moi na bota makila na ngai Esther Mabengi le diamant noir na mobile na ye na nini na Grande-Bretagne Nzamba Pambola bango. Pourquoi pas Pambola frère Jires auto bala moi na kala mingte manage zalaki na Afrique du Sud. Donc Nzamba Pambola ba banso yo balanda biso ba s'abonner mingi hein ba s'abonner mingi ba partager l'émission yo et ko sala malamu na bosanité ya suka grand prêtre Mangobo oui bien Mangobo pena comédien grand prêtre ba comédien Mangobo na mwasi na ye na bane no sino Hollande et puis na mwana na ngai Yigete Simao Madelena na Hollande. Yo pena peso ba gros bisous na linga kombi Nzamba Pambola yo. Alors pour la conclusion papa toloba mingi. OK. Mais bato banda ba mission yo to salaka. To sala ngo pona ba beste poto mi yeba na te. Mais to sala ngo pona bato ba zonga na nzela po molimo muteza cher. OK. Via muteza sacré. Soki muta pengu solo makaba pamba. Eza pasi mingi. Yango biso to linga bo pengu ate. Bolinga to songa na nzela yango to lobaka ba vérité to crashaka ba vérité mususu pona bato babika na pamboli mboka na ngai Congo ba Rwandais o bazo mutsabiso na bato mitema mabe ya mboka Congo Nzambe amodiri bango na kombo na Yesu bato bazako bomba ba Congolais jour et nuit salaire ko zongela bango atandele nazali moko ba patriarche na sango malamu eko zongela bango Kagame kuku dendo na libota na ye bazo telemela Congo Nzamba mona yo pe asala na yo ba makambu oyo eko kamwisa mukili un jour atata sa pongi okola lokola mukaka lisusu te pona makila bato tangisi na pesi moto mi pa bokilo na ngai Sœur Marcelo na ba na ngai nyoso tu ya famille Nzamba Pambola yo
Flamme d'Angola na pesi mbote na bana na ngai ya chaîne ya peine de vie. Non, maison de pain. Nzamba pambola bango, présentatrice, sœur Bijou, na frère Jires na bango tout. Nzambe apambola bango na passé Richard Mangando Niekese. Nzamba pambola bango. Voilà, on est là qui est patriarche Vincent Makela, Nzambe apambola parce que il y a des tout une émission lelo. Na micro c'était votre humble journaliste, les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra tout là qui na frère Nabiso je suis Luanda Prone et sans oublier évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na pesimbote na avocat na ngai maître Daniel Tumba, maître Idiamine, mon avocat Cambès en direct qui a tiré, maître Melchisedek qui pendu toujours na Luanda, na pesimbote na mon bébé que j'aime beaucoup, les bébés Miradi, les bébés de papa Flamme, na pesimbote na mon habillère Mayatomo Mayamoto, na pesimbote na Flajo, na pesimbote na Sœur Divine Losambo, et sans oublier prophète chancelier Lema, et sans oublier honorable JP Gaulois, évangéliste Ange Mwamba, ambassadeur, pasteur Tété Ndaya Fabrice Kimpala, et sans oublier Maman Fifi, maman de Sœur Joëla, maman. Il y a maman na Pépé Miradi, maman Fifi, maman Mireille, que je salue à passant, Sœur Benita Mavongo. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel